ensemble. Je remercie l'architecte très intelligent, Siméon Moussindondo, très intelligent, je le dis et je le souligne. Merci encore une fois de plus au docteur Jeff Njadi le Teta, don des dieux. Merci à Paul Montou, merci encore une fois de plus à Arcel Alvaro. Merci à toutes ces personnes. Namoni ba texto moyenti. Merci beaucoup pour Nabato Baokansanga pour l'anniversaire nanga. Olivier Moukoko first class. Merci beaucoup pour Nabat texto. Merci donc Nabatunyo Soto Baokansabiso, honorable Charlie Mbochana. Merci donc pour tout et merci beaucoup à Mathieu Mouteba Mamina. On va parler maintenant avec notre invité principal. Il s'agit bien de Kumu Mandachante. Bon dimanche. Bon dimanche mon frère. Et anniversaire malamu. Biso nga mona biso je pense tolobara ndenge nzamba bateli otilelo. Na mibu na mbula oyo akomisi otilelo. Bakisa bolingo, bakisa mayele, otobengi sagesse quoi. Bakisa yango, bakisa bolingo. Parce que bon moni yo moko tali ane mobimba oyo sali po koma na mbula oyo komi nango. Combien de batiki biso, combien de bazana ba hôpitaux, combien de bazou ba problème, mais yo za bien. Je pense que ça facilité. Il y a un moment même ngai bon. Si on a repéré le fond a pesa na molili, pour son a pesa na poisson. Peut-être les Hollandais là makam susu. Encore na wenge les susu de ba pesa ya la kisiboye. Bon, on no ya bolingo, on no kuta makamba ba groupe na sauté, mais on no ya bolingo. To bana bino kala wilo ipate uti. Donc moi il est là bien, mais on repère ça la molili. Merci. On repère ça la molili, le gars bilamango paye moi ming na repère ça. Merci beaucoup Kumu Mandachante. Mais nangina soigner l'eau moko. Félicitations pour la je suis parce que merci. Sur en cas de sa voiture, chez Nyonso Rokenda. En tout cas, aux Yoka, je suis té. Ouais. Félicitations pour Nango. Moi, petite faiblesse au bateau, c'est plein de pas nangayo. Et ça, par rapport à la promo télévision, moi, négligence, mon récoti, qu'est-ce qui ne va pas avec Mandachante? Bon, ce qui est na côté télévision, moi, promo, ils étaient, Nanina expliquait bien que, bicho tout ça qui 12 chansons, mais tout ça, li, bah, clip n'y a 12 chansons. Bicho tout ça, li, 4 chansons, pas mal, ils ont YouTube, sur le côté na YouTube, on a 4 chansons, ils ont des clips. Il y a un moment, on a une télévision, ils ont full, té. Mais na voyez ça batouké tout ça là stratégie à maison à falloir image et tout ça là rubrique na rubrique si vous avez des rubriques à 4 clips awa siko na yeko tout en passant na osenga merci parce que na tout ça sur 4 clips avec monsieur Yann Mambo bien passé et merci pendant nos camarades nyonso Kishasa merci na ba camarades nanga ya ba ami da France tokola na changu nyonso ba tsenga poids na clip vraiment tout ça les ba clip ba image kitoko. Merci na bango nzamba bakisika bango trop parce que batikaki babakam na bango bayiko assister na ba clip et puis ba bimisi bilamba la bango bien ba koti na ba image et ça n'a pas plaisir donc quatre salaki nzembo sakina vie bozina oh na sali na grand-père na fait papa wemba oh atikaki to sali na 3 titres donc to sali 4 titres donc ça le gars 8 chansons ce qu'on tourne dans la télévision et pas ba mona qui a voilà donc manda télévision pas ton disciple. Toujours avec Charlie. Oui, je suis toujours avec Charlie. Il y a un producteur de disques. N'a changé mon tourné. N'a pendant 3 ans. Donc, tu as 3 ans et mis ça là, la contrat au cinéma. Donc, ma stratégie n'est bien. D'ailleurs, il y a un tour de ok, radio zo bêta. Donc, il y a ali, bokasi à Charlie Kadima. Oui. Nous avons chance. Donc, producteur a assimé la promotion. Oui, mais sauf que comprendre que l'idéologie il y a clé à ISB et l'idéologie à Sikanamboka. Oh, il peut me dire ça va compter na kata jango pour ya asbel na ya la clé ya ISB. La flash disque te kamanango bien et puis ce qui est bien pour moi parce que batozo qui est malé mais bon ngana ko ça disque parce que batunga na batu bauti poto ba singa bi baluki non biso le tam so moi culture wana internet ezate mais bango kuna na mais c'est sirek basoka batie système ya internet donc so ko na internet o zo banze mon absolument malamon na iTunes oui pour réseaux zanini les autres kuta na ba problème ba 10 ans 8 ans na poto so ko bimisi disque bande ko na biso mo kaka ba kamati yango ba bebisi yango quoi omoni bakobosa na kino voilà sacrifice ndeko sali na bilanga na ya sali ndunda bimisi yango to somba bake banyati na ndunda yango moni producteur na mayele na yena yanga to sanisa to lubino
na poto basoma na internet basoma na internet comme ça avec internet vous permettre bango tout le monde asomba po abebisa te musala eza pasi banzembo tozo sala oui bazo komela biso oui mais on peut toujours somba ezali donc d'où le eza pasi il faut pas to saka na musala mais sinon bato poto nyoso na Amazon na Twitter na Kabuz sur le continent na internet rejoindre facilement et puis na YouTube bomona. Et bientôt là, 4 clips, ça la 8 clips. Donc dans les bons, ils ont qui est bien. Oui, Manda chante par rapport à l'orchestre Nayo, il faut dire que comme ça, aux a permis l'artiste orchestre Naïsa stable. Oui. Ils ont qui est bien. Tu gardes les mêmes artistes. Oui. Faut que tu aies les gars na TVT, yebani mingité. Mais tu as les lots oyo, ma orchestre oyo. N'avez ça consigne na yo ça va les gars na TVT comme ça makambo ya orchestre panzani mobimba batu bakei ça les soucis ça les makei le chepene n'avez yo sozo mona mamba ondeni ah Willy Kaende mais on dit makaba groupe biso lelo poto za rabupa na biso ça la courage tout le bango 100 fois mais bon d'éviter biso ça la courage il faut musicien au bout musicien ça la courage et belé ba botem ba musicien et bien les babotés ba mission parce que Moussa là ya ngwana nzamba pesio dimanche bo la nguna tongo ba télévision comme sur 64 les gars na 10 chaînes il y a pas 5 chaînes à pamba batala yo pour lobby le go ozana éternel pas mandaté lobby go ozala pas ya mutu mususu ou bien lobby go sa carrière na yo moko ndiki balingo comme ba leader ba moko ka ngwana mais c'est bien non c'est ma bête mais c'est seulement faut la cadrer et puis ce qui lelo okamati nzembo osali lobby go mi benga leader le tous na problème sérieux tous la génération moko o biso toujours carnet toujours incarné et cette génération moko toujours pesa mboka musique te toujours beta na musique o kaka ya bato ba beti biso na kala et là sécurité et ça danger non so de melo la sécurité to kosi et là la sécurité mais toujours ça l'effort moko te ya kokomaka nzembo or lelo ba parler ba sali nzembo ba komi belé na mboka malgré ba tout kaka cher mais ba zo comprendre que j'ai besoin de temps la faut pas quitter oui donc Willy il faut que ça l'effort bande gonanga ba talanga lelo ba orchestre tous les obeta mon tout ça pas na miké tout ça na ba jeune bon oui bande gonanga sous soit totalisé ba 50 ans oui mais 50 ans et ça tout ça na ba jeune oui il faut que ça l'effort tout ça la banzembo so tout ça la aux la fière au ba na salle orchestre mais lelo à 100% ba orchestre en tout cas 90% ba zo beta ka banzembo ba oh là ba interprétation sans qu'on senga permission oh là ça est comme mabé engai nazo kukuta na madame la ministre o le nazo kamba biso na ministère nakuta na il faut loi moko koma que soko betinze mamutu sola au moins la direction ya droit d'auteur oui mais soko sololité benga ta kolo na ngomoko o sola ta ko sola po lelo mona yo fanu na ndako me mutu azo beta concert na yo sans sengo permission oula biso to beta ki ba test d'alliance a on a benga même moi sinaye na Bruxelles po ya po nazwa nguya robeta nzembo mutu mais lelo facilité mo koti surtout na ba jeune na ba camarade na biso na génération na biso et comme il passe yo na génération ngaza na génération nyos nazo ba ki loka toza na ba 45 ans 46 ans boy toza na ba camarade na biso baza na ba 40 ans 35 ans na wenga petit na bango pena oui ngana koti wenge 17 ans ngana ki petit mais tant on a pas 50 ans ba to gogia on a 46 ans ba 4 ans ba différence to ki ba misika te ah OK to ba misika on a kanisa wa yo po ozala wana no ngai dans un peu près quand on a âge mais tous on a 46 50 ans mais par exemple on a fait il y a 50 ans à JB qu'est-ce que t'en dis tu penses quoi non mais bon sincèrement ba benga ngate so ba benga to ko yate biso to ba travailler na bango pendant 4 ans na 4 orchestre na benga JB puis na président ezaki ya salaire nini ezaki ya makamu nini ezaki ya lokote par contre na saki musala moko juste ngai banzemo na salaki na wenge kuna na yembela président JB Nazareth ti lelo pagaille na yembela président Wera bakala ibwingi banzemo ebele ti lelo pagaille na yembela Adolphe Dominguez a président P pagaille na chouchou de Londres ba Blaise Boula to yemba donc en tout cas naza béni parce que tout na salela bango ezala banzemo ti lelo ebetaka oui donc naza béni donc naza la force au sana donc ba benga ki ngo kindana so ba benga on est responsable moi si na bana comme ça tongo tani kaka balobi o anniversaire mo Willy Kaembe kuna ndako emona ta invitation te fallait ta Willy Kaembe balobi pe allo manda boni naza na anniversaire ezoko ko yebi yaka mais bon ba benga ngate ba mo ba yebi le pourquoi ba benga ngate
c'est normal. Mais âge à 50 ans, ils ont âge à mailler les pays et comme à Mingi. Papa n'a 45 ans, comme en danger. Mais 50 ans, bah matissa bolingo, bah dans la sincère, bah s'appelle sagesse. Parce que 50 ans, c'est facilité. Bah Michael Jackson, bah tika gimbo quand on a 50 ans. Oui. Donc bah on va au ça va 50 ans, bah zaline zamba zo battre la bango. Il faut bah bolingo sincère. Bah bolingo sincère. Bah zo monde bah tala ndenge bah papa wemba bah tiki biso, bah pepe kale bah tika biso, bah king kester mené bah tika biso. Bango bah la sincère ya koyeba ki bon voilà. Lokola mokili moka ndenge on ezali, c'est que biso pe to kotika mokili to yeba ko fanda na bandeko na biso to travailler neti nga na travailler na wenge on a discipline. Oui. Nazala na ba respect belé, nazala mutu moko soko ko tuna moko na moko kuna po bazala sincère, po bazala pena sincérité. So bazala sincère ba savoir que non. Sincérité. Bazala sincérité. So bazala sincère ba savoir que manda la discipline. Ndenge boyi kala. Oui. Oh là. Manda la discipline, manda ko ya répéter enfant, manda respecter ba concert tout. Ba oui ça. Mais c'est comme esprit ne utapi. Wapi wana. Il y a que musicien azani sincérité, non, il paraît dans le total avant, bah pepe calé, bah il paraît ba ba musique etambola ndenge wana, mais en tout cas kondo papa wemba tiki biso na mokilo azaki sincère. King kese le mener azaki sincère. Oui, mais eza wengete? Non. Idéologie na binote? Non, eza idéologie moko yi après ba wenge. Idéologie moko yi après ba wenge mais na kati pe ba misa wenge. Mais ngai idéologie na zonga na wenge te ya kozanga sincérité. Ya kozala ke na quelle place moko na beti concert de 6 000 na yeko kosa bino na plateau. Na yala ke na wuti na kei voyage moko quelque part na 6 000 na yeko kosa bino na plateau. Sincérité zo bomba pe na musique. Mais Manda chante namoni ya yo annoncer biso zo kenda poto namoni poto ngo efungami fali aza robeta faire auto robeta lobby kala mingi te héritier aza robeta annoncer biso robeta na Olympia. Mais ça bien mais c'est seulement ngaba na jour nga. Oui. Ngaba na jour nga na oyo biso ke jour nga pe na robeta yango. Poto yo kana ngina bandeko poto biso mto sali démarche wana biso ba manda oyo. Ah manda. Ngai je suis fier devant Nzambe sincèrement na sola ngina ba combattant presque 9. Y compris même frère Nabiso Babé Mastombo. Nabiso Banga Bitala Bisika Bomi Biso n'a pas to komi lelo, Bobomi culture pamba. Bozong Sabolingo, Bozong Sabomoko, Nzamba Limbisa entre Biso na Binotomi Limbisana. Alors bien na manda na 10e mois 11e mois photo sangana na salle moko munene binonos boye na orchestre té. To soli bomoko et puis to limbisani et puis to kei. J'ai aimé. Mais bandeko ba anticiper ba sali pe ma bête. Mais elle est bien. Il est bien parce que ce que l'équipe m'a dit. Est-ce que Pene go bêta? Oui, jusqu'à là, on a vu une réponse là-bas, mais et comment la concurrence est déloyale? Le quoi, comment la concurrence est déloyale? Mon dé la repéxa. Mais comment ça? Pourquoi? Parce que ce que comme il fallait au bêta, bande quoi fallait bah ça là, prouver l'autre. Biloko wana mutu ça la il faut bêta beaucoup bêta pour la communauté ya mboka. Ozala mongo, ozala moluba, ozala mongala, ozala ta to sangani. Mais ce qui bango bazo ke na ngona rythme ya kolobake, to ke ko prouvaner et si quand des congolais zo messager na yango. Il faut ça na bolingo, c'est-à-dire tant il fallait zo bêta concert. Par exemple, ndeko mo na poto loko hérité, loko la faire, loko na aye concert na ye. Et c'est ça l'esprit. Bango faut ba yebake, ba kolo musique ya mboko ba diriger ki musique na mboko presque ba kei. Bon, les photos sont dans Maïcha Park. Maïcha Park, il y a des démarches, c'est ça là, Simapé. Démarche, il y a Greco, il y a le Kouta, il y a porte-parole. Et si là, bon, Maïcha, tu es pensant là, mais il peut y avoir une force. Après, tu as ça là, bon, et bon ici sous. Et bon ici? Mais bon ici, Bouzo, mais ça reste non, ça reste Bouzo. Vous et bon ici? Non, ça reste Bouzo. Non, bah, oui, mais Bouzo, je te regarde, on a Bouzo. Ah bon? Yo, je vois, non, bah, oui, Kanate. Oh, pena papa oyo basa tiki biso ba emene ba tiki biso mutanga zo connaît démarche ndenge wana. Toujours que ça ka comportement ya ba tribalisme quoi. Lelo pena na kata comportement ya tribalisme na pese exemple moko. Papa Wemba na kata mboka oyo na orchestre na ye 80% za ika bando na bando quoi. Mais Alexandre mokolo moko te boy ayembisa même ba chanteur amine lokwa ba Stino Banjoli Mobiala ayembisa bango ba nzembo kitetela. Oui. Donc ezali ki ya bolingo bien quoi. Ba musicien ma mission va travailler d'assemblée. Vraiment mi balé mi set na zomo na bango na rythme du tribalisme ba obé ça va gêner na bango. Oh là. Ba obé ça va gêner na bango bazo ganga leki na bango camarade na bango batika biloko ba tribalisme ezo mema musika te ezo kabula. Mission za d'assemblée. Soko za na posa ça tribalisme kenda ta na kata lopango ya ndeko na Willy Kai me bo solo là. Na ki tribalisme mais soko zo bango tina balabala partout.
au longueur d'assemblée. Mais kala nazao mono mingi na ba concert à bandeko na yo mona concert à Jean Goubadoye ya Redia Misuye bango pe ba ngam na zala na pena ya pa bango yo kenda soute non ça va 3 semaines non force na ngezali yo moko fande ndike manda changa poa mais yo changa poa te force na ya ngona mukolo yo ko changa poa o mona mboke ko mona ko changa mais wana zongi si wenga alors non ero cho condamna te wana wengete wana yali monde moko normal force na ngali okutanga na ngolo tangi Jean Goubadoye ngana kinaka ba concert Jean Goubadoye pa ya yanga mais ningo tanga ngali dire tika ko ya ngata ngana ya 100 fois na tika kutu wenga le pari en plein succès na kenda ko tambola na partout na Kinshasa na tambola partout na Babraza mukolo ozongi selanga et vous en avez bien mais ngana pesa ya na maman ngebi na petit concert to basaki na partout etekama pour nous la infronter donc ngana cha poids donc soyez ozonga et ozonga donc ozonga côté donc au chagi moi pause finalement bouton non ba bouton nazo pesa pour me tuninga ba kombo nazo nazo mona ote nazo mona non siko na côté la musana nga OK il faut na côté la musana nga disque na ngebimi bango nyoso to beteli bango ba bravo disque na ngebimi na ki okuta na vera mbona matanga ba papa ba papi mbo mabina nga ono na oki disque no kitoko ya lobina matanga alobina matanga donc j'ai aimé disque nanga ebimi donc sikoyo na koti na musala ya makasi ya kosala reproduction ya concert ya munene ona ko banda awa na juillet po ba mona musala nanga na bandi na ko kenda ka collection so ba l'air pas batuta so totali bien yo rappelé un problème na montuté non pourquoi orande polele so c'est penelo sincérité polele wana ya moi manque de respect sincérité yo ba benga on est sincère sincérité ezali motema pembe quoi on est sincère oui sincérité ezali le problème par exemple na bi sincérité na yo atelu le problème mais il faut ka oloba non d'ailleurs ngai sincérité na ngai ilukila nga problème pas imoti si ilukila problème kaming tena faire ba ko sur sauter non problème on a te fait les gola d'ailleurs na yo ka musique disque na ina na yo ka monter na zo na radio c'est bon déjà na ça problème na faire te mon kolomo te pe na za na problème na faire te tanto na yo batamba na kombo na yo ba lobi yo soka kosaki yo bien soki ba kosaki il y a na TV batuna ba loba manda loba mais oyebi ke bango baza pe na genre ya kokosaka to makambo mingi mais ngana na problème na faire pour la problème problème à faire pour la problème. Oh là. Oui. Mais par exemple, Manda chante. Album est bien. Ouais. Concert, il y a présentation payée. Bato qui banzembo, ça le bateau c'est là. Bateau n'est on a bon bateau n'a pas. Bateau n'a pas. Il y a 4 chansons bateau n'est on a pas. Il faut pas y avoir banzembo presque à ta. Mais on fait ça les 20 ans, bailler non. Tout ça, 8 mois depuis disque bimi. Mais oui. Na robimi ça la présentation officielle il y a bien na présenté banzembo on a tous les 11 pour tout ça qui 12 générique moko na 11 chansons. Et puis ma featuring les a makasi faut que vous préparez bien congolais lelo aza zoba te congolais hier aza ki moi zoba mais lelo congolais zoba oh mais musique la beti oh musique à Côte d'Ivoire oh musique mais musique ya awa ya Brazzaville pour biso na Brazzaville to beta musique moko. En tout cas, Kinshasa Braza to beta la musique moko, mais musique de ça la ces derniers temps ah bon, surtout mboka ba beta la mingi ba générique. Ozo mona ka eza libanda mboka quoi. Mais ngai naza na plaisir ko baloga na beti musique ya Congo. Oui. Na beti musique ya Congo soko yele kuna okuta papa Wemba, okuta grand-père Bozi Boziana, okuta grand Kale Jeff, okuta papa Luambo, okuta Tabule, okuta penda ko na beti musique ya Congo. Et na éduqué na beti musique ya bien. Ouais. Manda chante Tongi Tobeta fait solo il y a artiste nando lobaki bachepe banzembo plutôt barocha banzembo bientôt olobaki opesa bango non toujours savourer na disque yo na olobaki opesa bango plaisir ba omele quand même mais oui siko ya quand parce que moni bango non c'est balobi to beta na bango na mo ba tourner autour nango to beta ba concert nyonso na kata Congo awa na ba province na kata Congo ba province na ba kata Congo na juste 5 concerts mobimba faut que na bango ba province na libanda ya mboka na ba Afrika na 7 concerts faut que na bango ba concert on a tout bongo siko to sisi contrat ya maison valeur image wana na ko permettre bango lo bon total nzembo ni ko éduquer masse nzembo ni ko éduquer ba congolais baza na posa ba discours souté ya ba nzembo oyo le kaka mipepe ba 6 mois congolais na posa ko yoka nzembo ya solo mais Manda chante nengina to na oboye yo kana posa ko zala net ko le kana ba trace wana te pona moni siko Congo non trace oya bon trace mutesi sa maïla Congo trace oya trace des alités so musika loko mo le tina trace obi combien de personnes batem loko na ba trace le kana ngami pepe ngona trace oya na ko trace pour na bichacha te po mukisongo lo mpaka la chaki na trace non
ngai fona tourner ça na mboka na Congo baza na confiance na nga oyo ezangaki après to okenda relaxa ba trace yo kasi ndenge to beta na kata Kinshasa ba concert na zo libana na Afrique est-ce que bazunga na trace bazunga na Congo to ba yoki son ya Congo dito mais kuna pe fongola et la ça que na na vie Manu na zo pesa papa Manu Libangu na papa sa mango na pa bazali vraiment ba bon séjour na kata Congo ba to bazu initiative ya kobengisa ba reilema ba papa Manu Libangu ba papa sa mango na ba yé pour l'initiative à 30 juin vraiment félicitations et c'est ça l'esprit il y a combien ma musique na la place sur ba dirigeant vraiment to 5 millions merci mingi et c'est ça l'esprit pour ba rei ba Manu Libangu bazali ba kolo musique ya mboko Congo ba vie sa mango na wana et na za plaisir parce que to ebana bango nazaki mwana et tilelo nazana bango na plaisir makasi donc bato wana baza na kata mboka awa bazo féliciter nga na basona nga na sali eza des avantages il faut quand même to kokana te biso nyoso bato musufu bale na makoli bata bato musufu bale soso bato musufu bale ngombe bato musufu bale nzoko o musufu alepe ngando o pa ko lingali ya nguma le nguma OK donc ngai ezo marcher bien ça marche bien Willy nasi ça va tourner na wana base là ba chape banzembo oya bakotia asa la pe fort erreur luka pe banzembo ngonde OK pour nzembo feza la nzembo pemene na ngawa ekozala na blague tipo bato oyo ba pesi biso musique na mboka oyo biso to komina ko sala lelo moko te oui papa Wemba na websa lelo oui akufi na micro na ye quoi papa Wemba tiki biso na micro na ye na en plein podium na 66 ans OK mais biso tous on a 50 titres que même na 30 de photo pesa oui photo pesa pour musique il y a 10 ans 15 ans passé ça musique moko Wilika est entouré par 20 personnes baso bête les musiques à danger oui mais ce que le comme yo moko faut à fort au moins makamno ne changer donc bientôt ma bien non bien ce que on a qui bien dans wana il faut yo moko za fort pour ça za forte ils ont boulot pour ba mise ba pemé na biso oyibi ka lelo comme so ka mutasali vocal amuke akosa orchestre mais nan nzembo pété bon il faut ça orchestre au moins t'as 10 chansons mais baba album ango za obima na passe pour ça va après 4 ans mais oui 5 ans zala makasi doit chance ya kosala nzembo malamu rumona ozwanzela mais na utarutuna yo awa oyo ezaki epa ya tomoni awa information qui na télévision de kona oyo son orchestre panzani ba jeune ba kei ni ba ina ngole lota makamole ba ina ngole lota makamole ba ina ngole lota donc ba mise batika ka vous la presser et puis bon lelo ba mise pe ba yela ka mingi voyage bon lelo ba mise mingi ba yela ka voyage mais voyage faut yeba na kati braza pour ko sala nini ba bengi singa pour ko sala nini ba bazo katsa braza ou bien bazo katsa bazo que le voyage pour elenka la tamso amata avion amata bateau mais au matin pour na nini OK ko sala nini oui ba mise pour wela ka voyage na but quoi oui sans but moi était et le autres sur ba concert oh non concert ba beta rabino beta raté non ba concert ko beta raté pour ko pesa bana ba 2000 francs au comme ça bana ba mendiant parce que comment mise mo kaza na kata concert a monika Wilika Embayebo Embalamongo atika Wilika Embayebo no suba même na toilette fa ko no senga mbongo mais so mise par mois beti concert moko be mi balé respecté azumo loko na ko organiser so kaza na mwasi na bana so na nini ko beta ba bazo beta wa izango de tina ba mise ba kuma ko senga mbongo facile faut ko beta concert na calcul et ko beta concert pour pesa mise 2000 francs et puis salaire na suka 100 ans na monte est-ce que na musique ya Congo pe eza pe bufuta pe ba mise na bino quelques-uns ba futa ba mise 2 ou 3 orchestres foot à musicien, na évité sur les autres continuer tilelo, mais en tout cas 2 ou 3 et foot à musicien. Bon, na système pénégré ma brasserie tiki sous ma sangabo na tiki sous ma kamna et tiki sur la nini, mais 2 ou 3 ba na foot à même bateau. Mais yo le bela gamomi que bango baza ko encourager pe bato misusu, mais na moins c'est que ça va ou c'est peli. Na nini? Pourquoi ba brasserie tiki nango ko soutenir ningi za ki kala chaque semaine concert, ba oteka bière moko mutakoti. Mais yo le bela gamomi le brasserie soutenir qui? Mais fallait pas tomber là. Tant que brasserie soutenir et puis sur ba moyen au salle studiotaire soit les studiotaires na kata groupe là yo ba artiste ba na ko beta na yo na combo ya brasserie ba bénéficier nini est-ce que moi si ya nani au pesa ya ta 10 kazi ça ta dépôt masanga rien tout ça et comme ba bombe yango moni ba mise ba zo se dépasser facile yango lelo faut yo moko za fort so yo moko za fort au élément fort et puis ma nombre faut de la limiter pour moutona qu'on se retrouver à tant de bénéfices que pour j'étais moula bien parce que les lots sur le bio orchestre qui gagne des problèmes et ben dans le loté pendant que la papa Wemba en plein succès en plein pouvoir
nouvelle génération qui est au salama. Et bien, il y a le retard. Mais au long pour la nini. Pour la mbongo, pour la voyage. Pour la mbongo, pour la voyage. Salam ou salam alam, voyage au zala. Mbongo au zala. Na ba intervention na yo sala na ba collaboration d'être Robenga par-ci par-là. D'ailleurs, oui, c'est bien sûr salam au penaredi et tout. Parmi les interventions, on a bon souvenir au Garda. Na bisika oyo leka chata voya muke eza place ni. Ah, on dirait partout parce que chanter avec le pauvre Al Pacino na fandaki lobi babenga na Pointe Noire. Ah, nzimbo yema na pauvre Al Padanjawa. Les aba bilora bien. Bon, na kena concert ya ba yilo kanto redi Misi na ye na maman Ngebi na ye Minzembo ko imana redi Misi a bon chanteur, na ye mina grand chanteur, na ye mina ye Nzembo partout dans le monde ba sepeli na ye Sakina na forme mususu. Il y a quand même bien pour nga koyemba na ba wenge wana na yemba na ba camarades nyonso na nzembo nyonso pa nga na pointa kaka ti le beta resimba donc na béni na epsio nga na béni quoi bon pas mal pour le kuna pas mari pour le groupe kolobate pas mari pour le groupe kolobate nzembo camarades nyonso nga na yemba eratate na za béni quoi et lelo nzamba sali je suis bimi et raté quoi pour je suis raté hein je suis au beta ba balingi ba nzembo mutu en tout cas na 100%. Au moins 75% bazo baranga amanda félicitations vous allez très bien. Il y a eu ça au vandi patron ozoyoka mais bato balingi pe oyoka moi ba momo boye ba maloba moko boye. Te biso to robeta musique na mote. Papa mbatika biso wa kemene emene atiki biso wa mutanto robeta musique na. Biso to robeta na mote ba musufu ba bina ba danse wana. Ba musufu ba bina ba yimba ba nzembo wana. Bato ba nganga pe makambo wana bazali. Mais ngai musique na zo beteza ya Congo. Congolais alingaka teni et puis bon on peut tenir trop, on a lobelo quoi, mais il néglige un peu mambo bassa pango lobela ngote, mais à chaque fois sur monu, on l'a toujours, donc tu es vraiment un artiste qui aime bien saper. Mais oui, Mosuni, balé sarango bien, bamel sarango maya bien, ba contrôler rango bien, nzoto balat sarango bien, ok? Sur le tinzoto bien za temple ya Nzambe. Vous avez bon, bazola tate na zoka moi. Bazola tate pourquoi? Faut que la sarango bien, bazola ta musique, bazola tate, faut que la ta bien. Identité ya congolais bien sapé, bien rasé, bien parfumé quoi. On dirait des papa Wemba Keibo et bien tout. Fou. Non, référence papa Wemba. Idéologie papa Wemba ya bolata a renforcé ma idéologie, mais ba venir ka ba King Kester Menea, ba grand-père Bozi Boziana, idéologie na bango yango wana. Mais ni golobake, ba pesaki direction. Ba pesaki direction et que congolais identité na yeza bolata. Identité congolaise bolata na bolata te lelo pona ba dokumisa ba biloko na lati. Pour sur le bête internet on comprend que et le commande lati mais les autres ba kutila mine na pays ngana iso lelo bichilik sa ola tsabiso mama bichilik sa ola tsabiso o kasol azola tsabiso au moins na ba veste lelo ma puta ba veste ba tisimu so na beto kamwa quoi donc kola ta bien quoi kola ta bien mundele to sombile biloko ebele azali be reconnaissance donc lelo toujours là, t'as bien même dans le Congo. Là, t'as bien quoi. Merci beaucoup. Na remercier Batunyo Souba souhaiter un joyeux anniversaire na mon Lelo. Merci beaucoup à Roger Mata, disons de pouvoir. Merci beaucoup au cordon Obem Oukano Kardachan vrai. Merci à Gabriel Machinga, Mixon Mampouya. Merci à Maître Leblanc. Merci à Kwikwi Pongo. Donc merci à José Hendrix Ndelo, notre artiste coup de chapeau. Merci à Flavie Luzolo, merci à Gaylor Bakou, merci à Jimmy Boengo, merci à Dodi Boenga aussi, merci à Daivette et merci encore une fois de plus à Djogo Lelo. Donc merci donc à tous ceux qui ont pensé à nous et voilà Lelo Mukonabiso, merci na Batunyo Stoba Kantinga, comme moment d'achat on va chuter par là. Batuba Olandayo. Un petit mot qui va nous séparer aujourd'hui. Bolingo na ba Congolais, bomoko surtout à l'étranger, bomoko ezala. Bolingo na ba Congolais, merci la confiance bozongi silibiso pour la makambo ya nzela ya photo. Vraiment ezala sincère. Tolimbisana to utina culture ezelo moko ezanga raté dans na mutuka ya mutu nyonso na ndako ya mutu nyonso. Ezala nengo lo baka ya Nzambe na ya mokili nyonso boyoka kango. Boningije culture te eza eloko ça va bien. Et bon dimanche, ça va continuer sur le biso, on va diriger un pays, on va camarades nous sur le biso. Et puis en tout cas anniversaire on va bien. Tu as vu on te ça la pause CPLA. Tu as vu on te ça pause CPLA. Et na pesi na sengi merci mingi na direction na bina régie parce que ba Maurice ba papi mandeke wana na mon camarade mo ka sigaye wana na bi kombote. Freddy. Musa bozo ça la biso fo ba bozo bombisa quoi.
Ce qu'on a ça va au bout quand même. Mission a dévoilé qu'on a le ministère de la voie de l'Oba qui celui qui sème abondamment, celui qui sème abondamment, mentionnera abondamment quoi. Donc tant que ça les sanga ba ibage ba au bout quand même. Ba ibage ba ça les singa trop nanzela ka ya Charlie ka dimaté, nanzela na ngana bango to banda kala depuis ba délivrance totale. Ba ibage ba au bout quand même kaka. Et na pese ba kitenge masaranga kitenge ba mbote belé, na pese ba gaga mutenge ba mbote belé et na pesi le roi de la rumba Karmapa aux défendre le pays quoi. La semaine makas mboka ngola kaso tangi Karmapa boyo comme na ba jalousie na ba musu. Karmapa zo dans musique bien. Na pesi mbote musique azali disque na yezo bi makala mingte za la pena bienvenue et puis na pesi mbote na bana ya Randi nyonso extrêmement campagne na na Randi ville na yemoko le grand boss comme na ngai kuna ti na ba ntele kuna na ba benkao vraiment na pesi grand frère na Costa Kabwita motema malamu za na ngo yebi ke Nzambe ga bakisila ba mingi na libota na yo na ba vegi na ba tunyo sur staff quoi. Et puis je pense que ba bon dimanche sanga lelo na ba sala Nzambe surtout quoi. Oyebi bino boza ba sala Nzambe bo sambela pona mboka. Bo sambela pona mboka, bo sambela pona mboka. Nzambe ayokela ka bino bo sambela pona mboka. Mboka za na posa na bino ba sala Nzambe. PDG Gabriel Chabani record vraiment Congo e beza ya yo. Kolemba artiste o bazo défendre pe mboka te. Ça biso poids et le kendaka 4 clips zo ya sur comme 8. Oui ba Maurice ba masala biso ba Willy. Mais yo so ko pesi so moi mo na ba Gilbert Bilade au sala bien. Donc merci beaucoup petit nous sommes bien aimé pas aux ali ba petit nous na pesi ba mbote et merci Bikasu bazala kiawa ba Edi Boyo ba merci Abdul ba camarade Moussouana so ya nani bon, d'accord, merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci à Serge Ntumba, le cordon. Merci donc à Yves.